Yaya degré ya moyibi oyo ekomi na mboka engumba Kinshasa ndimelanga to ebite to lukelango kombo mususu mama oyo musala na ye atekaka mituka volée ba voiture volée yaya mituka msuto sombaka na sendo wana ezalaka mituka malamu te bali koyiba mituka ya batu tala mama oyo akwei en flagrant délit na maboko ya mbura matari ye moko a témoigner ke atekaka mituka oyo ba yibaka osaka ni oteka ni mituka ozwango wapi bamiyibi mbaye banani bamiyibi ozwango ndenge nini ozwango ndenge nini bajohn bayaka nango baye batekeninga bapesinga na teka john aza criminel to moyibi aza criminel kaka na domaine ya mituka yaya nayebi te mutu oyo bato bazokoma kijeni na bango na ndenge ya mabe na ndenge ya kimuyibi jeune garçon oyo musala na ye nini ye asalaka ba plaque ya immatriculation ya fake ya lokuta azwi plaque ya oyo akati asangisi na plaque ya oyo pasi ya kosakana te ye moko pe alobi kaka na émission ya lelo démontrer biso ndenge omontaka ba plaque démontrer bino ndenge balakisaki nga ndi batala ba plaque wala mwana mayele ozosamba kitoko wana ozwi plaque ya mutuka mosusu na mutuka mosusu chanzeka ba lettre salawa L'ancien député Daniel Safou a dévoilé secret tangu bakanga ki na demiap esika opi nani o akufaki Shebeya akufaki alobi kuna baliaka kaka loso na made journée moko et puis na 19h alobi ndenge bandimisaka batu makasi kuna ndimelanga atolu ngai kosala te okosala Daniel Safou to kolanda yango kaka na émission ya lelo demia pawa oyo za sobo kaka demia place o Sheriba kufelaki na demia na uti kuna je vous dis on vous sert à manger vous avez un repas une fois na 19h soko koti demia au bimi au continuer lit c'est que nzambe mtazo accompagner parce que koti kuna na famille na baninga bokola na bata quartier ba biso tikaka makambango tika j'ai perdu 15 kilos du coup na demia donc du matin jusqu'à 19h okolia tampese okolia mpese nzala olia wapi 19h ba pesi ma deso chaque jour ba pesa ka repas moko mais on vous dit avant de sortir on vous dit tolingi to bimisayo tu es sûr que soko bimi ozala pour le changement de la constitution ndegoma eko ndima oui non ozala non ndimi to changer constitution ozala na ndegoma donc yo mo somona soko lo bino bazongi somba la moko place out kwa wana soko bazotuna na salon ba chelo coca omona na coca ngote pendant des mois na mwa lipa na sandwich siko tango bazotuno ozotala mutu azotuno ozotala ka coca na sandwich otala coca non ne sois calme tu vas manger Daniel toi un député vidéo moko eko tambola sur la toile sali viral oyo pa wapi motei mosakoli Denis Lesi alobi Fally Ipupa azali rwandais abengi Fally Ipupa rwandais na ndenge nini est-ce que ezali montage to ezali ya solo est-ce que du fait ya Fally akokutana na Kagame ezali ke akomi rwandais na ebité to solo yango awa na émission ya lelo Fally c'était rwandais. Fally aza rwandais. Il est là pour Kagame. Azapo na Kagame. Attends koya. Tozana mungu na kamoko na Congo. Fally c'était rwandais. Fally aza rwandais. Il est là pour Kagame. Azapo na. Je suis rentré cinéaste à Excel. C'est les blancs et les métis qui produisent à Excel en couleur. Donc c'est moi, Jess Baba, je suis un cinéaste en formation. Des blagues pour comprendre les quartiers Port de Namur. J'ai fait un peu la manche pour prendre un café ou bien un sandwich à mes parents. Merci papa, bonne fête à vous et bon courage. Ouais, Zachary Bababa, c'est les fantômes yo awa. Azo la libanda. Yo olobaki otindi na centre pour azwa ba soin. Au ganga qui mingi tant que tout sali ko ba awa ke o sali ko abandonner moi na yo
na poto kola na balabala ko telengana yo o ko tia tembe ko tia makelele na ba réseaux sociaux ya ko so soin mwana na yo Zakari Baba Baswe zwa soin ya mwana na yo avant que biso peuple congolais tout ça chargé na yo te occupé mwana na yo et belé en mbongo yo zo lia ya Chilombo ya gouvernement ya ba occupa mais tala mwana na yo awa azali ko souffrir na Bruxelles na ko tinde la vidéo oyo okomona yango pe okolanda yango à travers ba réseaux sociaux c'est bien ozo soya ya mwana na yo awa na Bruxelles ingeta Yambo to banda émission oyo tika to informé boyaya yo mutovani na Bundes bana sur Allemagne yaya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te yaya soirée Liputa et pas wapi Jika production a organisé soirée Liputa buffet à volonté yaya et kozala bongo na référence par le na SN SN donc dans la SN référence dans l'église ya pasteur Akilas to la bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme yaya journée de la femme moi to la papa joie maman kende ko sepeli sa maman yebisa papa to bima pe moi kala to salima misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas yaya moins chéro wapi entrée couple papa simbi maman simbi papa ba kofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa on na molonganité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so yo benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal au benga na +49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa Jika production. Voilà buffet à volonté samedi le 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes otoloba kite tolobi. Voilà. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi chaque fois tokutanaka pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala na esaka bino kombo na ngai ezalaka Fiston Pelende tata ya Sedek na sepelaka mingi yo obenga ngai tata Pelende na cadre ya recours à l'authenticité. Nous devons valoriser ba valeur ancestrale na biso parce que moto ayebi valeur ancestrale la ye et ko sala ki akende liboso et ko sala ki a comprendre d'ailleurs c'est même la définition de l'histoire. L'histoire est une science qui étudie des événements du passé, corriger le présent en fait d'envisager le futur. Soki mba liboso yo otalabiso to singa kana yo o s'abonner. Yo o s'abonner, ceux qui o s'abonner, kobo sanate ko fina cloche ya notification pona orataka ba programme na biso ata soki mukete ya tutia ba j'aime, to sengi na bande ko nyoso o ba ko tala biso ya avec na mawanyos to ye ko yebisa yo ya
totiaka ba j'aime. Tant que tu as j'aime, et ça dit que tu as émission oyo à l'abri, tu as protéger chaîne oyo biso, chaîne oyo il y a référence, il y a biso c'est pas toujours ba conseil biso surtout. Et puis tout na papa pembeni, est-ce que papa au s'abonner déjà, maman au s'abonner, to s'abonner, to comme 55 000 membres et qu'on peut biso plaisir, on peut le faire car à la volonté. Tout la rande de quoi pembeni. Est-ce que s'abonner? Si vous s'abonner, to s'abonner et puis to partager. Voilà. Ya to komanda liboso na makambo oyo ya Daniel Safou. Daniel Safou, tu es bien ancien député, ancien journaliste, makambo komela ki to ebi yango Mike Daniel Safou bakanga ki na demiap. Yé moko expliquer libosa banda ko bomba. En fait, moi personnellement je ne sais pas ce que Daniel Safou sous quoi ça peut. Asana Kinshasa, toi voyager, je ne sais pas to ebi bakanga ki lors un aéroport international en Djili, tango alenge ko kende kosala basha pour na chaîne de télévision ngo fungola ndenga lobaki na tanga kiango na talaki na émission ya confrère mususu kasi makambuye ya mona ki na demiap. Je sais si demiap ezali esika oyo ndenge balobaki ye mutalobi ke esika oyo Shebea akufaki. Activiste des droits de l'homme, à l'époque, il y a président Joseph Kabila Kabange, Kassikuna a expliqué Makambo Belé, Makambo Alobi, Yemo Konde à Monaki Angouana. Alors, Makambo a expliqué, ça nous fait voir, tout le monde a, pourquoi est-ce que Mingi ceux qui sont Kangi na Demiap, sont en Aner, Tanga Makabatika Makambo a expliqué Makambo Belé, Nikolo Bayango Awate, tout le monde a déjà Safu Yemoko, Ndega a expliqué Makambo Oyo à Monaki Bongo na Demiap. Demia pawa oyo za sobo ka demia place Sheriba Kufelaki. Na demia na uti kuna je vous dis on vous sert à manger, vous avez un repas une fois na 19h. Soko koti demia au bimi au continuer lit c'est que nzambe mtazo accompagner. Parce que koti kuna na famille na baninga bokola na bata quartier ba biso tika ka makambango. Tika j'ai perdu 15 kilos du coup na demia. Donc du matin jusqu'à 19h au lieu d'un PC, au lieu d'un PC, nzala, au lieu de 19h, bah sur ma déce. Chaque jour, bah PC au repas moko. Mais on vous dit, avant de sortir, on vous dit, tolingi to bimi sayo. Tu es sûr que ce qu'on bimi, ozala pour le changement de la constitution. Ndegoma et gondima. Eh oui. Non ozala. Non ndimi to changer constitution. Ozala na ndegoma. Donc yo mo somona soko lo bindo bazongi somba la moko place out. Kwa wana soko bazotuno na salon ba chelo coca, omona na coca ngote pendant des mois, na moi lipa na sandwich. Siko tango bazotuno, ozotala mutu azotuno, ozotala ka coca na sandwich. Ozotala coca. Mais non, ne sois calme, tu vas manger Daniel. Et toi un député, dites-nous, tu es d'accord pour le changement de la constitution? Oui, je suis d'accord. Je suis d'abord, mais là, secret. Donc, on a dit pas sandwich au quartier, on a découvert Sili. Net nyama. Coca très vidé. Bon, ozo kende, sois calme. Hein. On dit marambo gouvernement d'union nationale. Ngaba epsango déjà avant. Tana obima de miap. Il y aura un gouvernement d'union nationale où on va impliquer les opposants. Il y aura aussi des opposants au Zanan. Ngai Daniel Safou, Mike Mukebai, Jean-Marc Abunde, Baniko Maengele, Presse Penge. Ce qu'on a besoin sur toi, bah, oyo ba kokota mitali bango. Ils auront la colère du peuple. Oyo ba kokende. Pour la repèse à Félix Makassi, afin d'en pouvoir, ne fût-ce que 3 ou 4 jours, ces gens-là seront frappés par la colère du peuple. Peuple congolais alingo tomboka. Peuple alingo tomboka nae. Tu vois, au moni peuple a bombi. Soit alingo tomboka. Tu sais que nous ba marche à la terre. Soit au sali marche force du progrès pas bimi. Ba mobiliser bateau, ils peuvent être plus nombreux que vous. Moi bo ça la marche la mieux zate. Soit bon réagir ba kangi bidon. C'est comme ça vous avez beaucoup d'exilés politiques. Je vous ai dit l'événement de Franck Diongo, ça va l'acquisition d'un film au monde que tout ça sur na 21e siècle. Nous sommes au Moyen Âge. Je suis lui, comment on a brûlé même l'église. Oui, je suis. Allez, yo, Loba, c'est Félix, pardon. Donc vous, une tyrannie inacceptable, une barbarie inacceptable. Moi-même qui vous parle. Combien de fois, mais c'est la mort. C'est la mort. Même à Tasso Ozokima, la conditionné.
Aujourd'hui, dans bombe mabisika, tu peux faire une semaine. Donc, tu vois la bouteille d'eau là, tu en as pour toute une journée. Donc, tu ne peux pas consommer l'eau comme tout le monde. Il y a des jours, tu peux faire toute une journée sans l'eau. Tu sens la mort. Mais pourquoi Félix nous fait tout ça? Pourquoi? Pourquoi, Zambé? Pourquoi? Merci, honorable. Merci. Pourquoi? Merci, honorable. Calme. Merci, Kouloutou. Merci, Kouloutou. Merci, Kouloutou. Merci, Kouloutou. La canine, on dit quoi? La Modobo Kanga, micro, il y a honorable, s'il vous plaît. Et beaucoup d'émotions. S'il vous plaît, Modobo Kanga, non, micro, naï. Ça fait de la peine. Ouais. Modobo Kanga, micro, s'il vous plaît. Essayez de fermer son micro. Ok. C'est dur. C'est dur, la famille. Ce sont des gens basés dans la famille, basés dans la base, et les enfants vivent tout ça. Voilà. Bon, enfin, excusez-moi, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je crois que les gens ne sont pas loin de réagir. Moukébaï, ça fait 21 mois en prison. 21 mois. Et hier, quand je cause avec lui, il n'a pas d'issue. Il ne sait pas. Loba, oui, Nandimi na gouvernement d'union nationale. Sous le coup de la souffrance. Pourquoi tout ça? Personne ne va demeurer dans cette terre des hommes éternellement. Mais nous sommes appelés à construire notre société pour assurer, n'est-ce pas, les générations futures. Nos générations futures aux Alandengeni. Les Congos n'existent plus. On vous parle de l'armée. Je n'ai nulle part j'ai entendu Félix parler de l'armée. Je vous donne un cas, c'est on est en train de recruter les jeunes. Bajana Barola la wapi. Parce qu'il faut construire les camps. Barola la wapi. Bajene wana. Donc ils vont se déambuler dans la rue, ils vont traquer Batou, un civisme, simplement parce que vous avez recruté les gens et vous ne savez pas gérer les recrues. Et si vous informez déjà, il se passe des choses. Vous parlez de détournement, Yambongo et Bungi. Est-ce que vous savez que l'état de siège, c'était une mafia organisée où l'argent destiné à l'armée était détourné? L'état de siège. Vous le savez? Personne n'en parle. Parce que ça, secret défense, l'armée. C'est là où d'ailleurs ils ont détourné des milliers de dollars. Et le peuple n'est pas au courant de ça. Et quiconque qui peut dénoncer cela, on t'étouffe. Hein? On t'étouffe. L'armée, l'état de siège. On a pris l'état de siège avec beaucoup de précipitation. Pourquoi on n'a jamais levé cette état? Honorable, heureusement que la deuxième intervention, on va se baser sur ça. Comme ça, on peut établir un peu plus d'éclaircissement sur ces détournements-là. Ok? Merci. Voilà, mais donc, gratter seulement, il suffit seulement de gratter l'état de siège. Combien de fois on a demandé qu'on puisse lever l'état de siège? Sécuriser compte et continuer à tapoter. D'abord, on attend comme on a 100 000 tapotages avant tout kata. Parce que tant que nous signaler biso, mais aussi longtemps pour continuer à tapoter, les CCR ça va faire. Totika kaka na makambi ya mboka toloba boyambo toloba na lingi total oso vidéo et pas wapi na éviter ce à moins que ça la montage mais na éviter montage yango de parce que il y a des nids à ça somme na ba audio to monaki yango e makambi ya Maria Ntumba il y a des nids boy mwana oyo ya nganga yena pasteur Walesa machin ti ba audio il y a des nids et ikobima pour ça to ki kasi na makambi oto ki alobi il paraît Fally Ipupa DiCaprio la merveille azali rwandais na ebité abenge rwandais par rapport ya nini yango na bi lecture ya audio ya mobimba to ki yango te même audio ya ko le kawana pona simonango ndeko oyo alobi makambo ko lobala to na nana depuis to so ngana sala ma commentaire mo ke suivez Fally c'était rwandais. Fally aza rwandais. Il est là pour Kagame. Azapona Kagame. Attends koya. Tozana mungu na ka moko na Congo. Fally c'était rwandais. Fally aza rwandais. Il est là pour Kagame. Azapona na bango osasocier na bango. Oza d'accord nango. Mutu lokwa Kagame azoboma bandeko na yo tu es content oyo kanga photo na ye osali réunion zo seka. Oseki Fally kasa toyeba makambo te.
yo kasa toyeba makambo te bamakambo bassociation tu osaki na Macron osaki na Kagame toyebi yango ti omoni lo bandeko na yo bacongolais soi-disant congolais bandeko no bakufa bakila bandeko no ezotanga oza konta boso bato ayebi sango te nga na bomba te na lobango nga na kolobango fali obomisi batu association yo na Kagame na Emmanuel Macron oza na kati oyebi makambo oyo mais osala sembla likola succès ondimo bomisa bandeko na yo pas de problème mais yebango jisi nzambe ezali ate bato moki bakokosala ngo te mais yeba ya nzambe ezali fali bino boyaka abokosela mona bato inonce bi makambo te azaka rwandais mais yo moko nde fali oza mama na rwandais mama na traître ya bacongolais mama na traître botika inonce bi avanda na ye yo kekama banguna mboka na yo bato babomisa bato mboka no yo komisi bango bami na yo okoma jouer du voilà toyoki ndenge ya lela lobi est-ce que ce frère na évité la contexte nini a bengelaki fali pupa rwandais mais o asana mobimba nango botinda biso tokotanga tokosala lecture ya mobimba ya video toyeba soki basali montage to alobaki yango na contexte nini parce que toyeba to ebele basalaka na habitude ya kokata ba video mpona komixer koluka ba buzz soki ozali mpona koluka buzz na YouTube na réseaux sociaux tant mieux mais tozo yango na contexte oyo bapublia parce que ndeko na nsima oyo alandi wana ndeko wana osala parce que du fait que média yango ekoma élargi tout le monde a cause de téléphone d'ailleurs à Temi Liboso, a dit que ça analyse, que finga, que n'importe quoi, on ne sait plus comprendre de qui est celui qui a ce que Makambia solo. Tout le monde a contexte de Kayakoloba. Fali pour pas comment est-ce que Baso a agressé Bisso, Rwanda à la base, il y a Makambu Oyo. Tout le monde a Mboka, mais si comment est-ce que Fali a Kende Akutanana Macron. Pardon, Akutanana, oui, on a parlé sur Macron, mais Akutanana na Kagame. Oh, Kagame Tobi Katali Pion, Moutao de Makambu, Ezali et Macron, bah français. Oui, on le sait. On le sait. Paul Kagame, président de Rwanda, a na main mise dans Makambu et dans Congo. Tout est bien. Baliko bomba congolais. Tout est bien, nous sommes conscients. Mais il fallait pour penser qu'un artiste, tu es bien que nous dans contexte nini. Tout est bien. Est-ce que du fait, tout ça la analyse, tout ça la pembe pour Makambu Mboka. Est-ce que du fait il a fallu na chef d'état pour Kagame bazaki monter ba chef d'état bazaki belé wana alors du fait on na Kagame yango esali que fali alongwa congolais akoma rwandais là il faudra réfléchir le pays est en guerre tous la difficulté alors tout ya kana ba discours te o ya séparatisme ba discours oyo que o besoin favoriser misusu botika misusu ce que nous tirons dans contexte ce qui ba pakola Fali, que Atali Rwanda. Je ne suis pas pro-Fali, je ne suis pas Wario, d'ailleurs, Makabouana qui parato, Wario, Golo, Anga, Makabouana. Biso, tous ali, vrai partisan, partisan de paix, animateur culturel, journaliste, donc, activiste normal. Je disais, est-ce que du fait qu'il a fallu au coup na Macron, na Kagame, et puis comme ici Rwandais, yango ba dire mususu oyo Denis Lesalobaka, il faut que la yango susu. Fali n'est qu'un individu, un artiste. Mais Batunini Oba Memena Biso Kagame na kati ya Congo. Même à l'époque, il y a le président Joseph Kabila. Oyo, il serait traité de Rwandais. Pour jusqu'à ce qu'on a prévu que Rwanda ou solo. Kagame a tiré la Koya na Congo. Mais tout le monde a régime et na Kagame na Congo. Ba yemba kutu. Yonani Obo ya Kagame. Kagame a lala na Congo, il paraît entre parenthèses. Mais avant que tu aies batu babo yaka tomona mokonzi abenga Kagame que oyo mon frère c'est ton frère no wana azamutu ya malonga azamutu oyo azali mabe ayi ko ma congolais mais bayoka yango te makambu oyo komela biso lelo est-ce que vous croyez que ebandi sikoyo soki à l'époque tango régime ebandaka ba yoka ka population parce que population banayi ko dénoncer makambo eringa ko komarte eringo ko senga kana ba konzi ba yoka kapé régime ba yoka ka population lobaki yango et dénonçaki ke bato na ba bato malonga te mais tango se répercuter et comme le kola et comment juste à deux poids à deux mesures je profite de cette occasion pour la relèvement mukie ya to yoka ki yango en fait que Abbé Cholé secrétaire général il y a 5 ans
conférence épiscopale ya Bamoupe, ba kanga ki passeport na ye ta ba ki Éthiopie je crois ba kitina na Lubumbashi ba ya Kinshasa ba kende Brazzaville où na président président de Sassou Nguesso et ça la cadre ya koluka kaka kimia ndenge balobaki alors toyoka ki bazui passeport na ye mais bazongisi yango mais du fait ya kozwa passeport na ye l'intention nini makambu oyo par exemple Abbé Chole alobaka ça n'engage pas Abbé Chole ils ont engagé 5 église azali porte-parole est-ce que makambu oyo ministre Patrick Mouyaya porte-parole à gouvernement lobaka est-ce qu'il engage Patrick Mouyaya ça n'engage pas Patrick Mouyaya ça engage le pays ça engage le gouvernement à la Kandé mais du fait il y a aucun individu quand Abbé Chole alobaka en fait Monseigneur Chole alobaka wana comme étant individu comme étant institution moko songolo vous devez comprendre et puis bah dire ya ba confrère Moussoussou je n'ai pas aimé la kolobango clair confrère na biso Israël Mutombo na ba dire na ye makambo o ndenga lobeli Abbé Chole moi je ne suis pas content ça n'engage que ngai personnellement c'est comme si azala ba rancune personnelle na Monseigneur Chole et puis style ya ko benga batu et ça manque ya respect sur ce terme style wa to moni yango ça ba ndeko na biso oh ndeko oyo ba ça respect ya batu te ya Moussoussou to mona ki yango epa ndeko oyo na ndeko Moussoussou oyo oyo balenge bakanga a manka ki respect epa ya mokonzi ya Assemblée nationale et je sais que les gens veulent qu'on puisse respecter les sommets, les chefs de l'État. Il y a toujours Pembe comme étant des patriotes. Comment se fait-il que vous respectez seulement le préfet, mais les enseignants, les directeurs de discipline, les directeurs d'études, vous ne les respectez pas. Finalement, vous condamnez tout le monde. Tout le monde a ses défauts, sauf le préfet. Ça n'existe nulle part. Badi Rwanda, si notre confrère est vraiment Azana Makamwa la carte, je manque de mots pour employer. Il doit retirer ma parole naïwa. Parce que si seulement si Moussa Osalarona na bosembo nyo surtout. Soki mutaoloba, azoloba te na kombo na ye mo côté. Azoloba yango na kombo ya Église catholique. S'il faut attaquer, au moins que démarche, il faut attaquer l'Église catholique et non individu. Et non individu. Yoko soate pour na koyinisa batu, mutumoko songolo et ça la makandengo ate ba dire on n'a pas aimé. Et puis je vous ai toujours dit, ne soutenez pas le régime. Tout régime passera. Régime Koleka. Le régime peut durer 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Et Koleka. Mais il faut soutenir la patrie. Patrie et les kakate tikalaka. Tala makamuni zali pona bien ya mboka. Situation to komi lelo oyo. Croyez-vous que soki ba kondi bandimaka ba yokaka population. Tenga to comme la situation oyo. Tango barobaka mutu wana na mutu mabe. Yo bengiye frère. Mutuana boye makambo esaki biso ekosala maboye salamate ba fiston yo comme sous contre batu ya pour contre te sur la pembe makambo si on ne se dit pas de vérité mboka rebongate donc et ça ngora musu futo ba vérité pour na mboka na biso pour na makambo échanger les loges de komio batu no ba komi nanga boye nanga sali boye nanga bo congolais oui nanga entre parenthèses, ndenge bazoloba soki passe la couverture ya Rwandais bango ba yebi ça ce n'est pas notre problème la biso zali mais poto comme la situation oyo ba nande ba promoteur ya situation oyo pendant tout ce temps on a vu des gens au bazwa mandat moko ba bongisa le président ya Tanzanie Magufuli ba outé ko assassiner corona wana qu'est-ce qu'il a fait le Tanzanie à 5 ans salaki. Et nous, pendant ce temps, avant que guérilla. Et puis moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il que tant que Komika Kamakambuya, Goma Ekei, Bukavu Ekei, gouvernement a commis quoi accentué. Et bon, Banda, Bunagana et Kenda, ça fait 300 jours pour jour. Est-ce que les gens qui habitent Goma sont plus congolais que ceux qui habitent Bunagana?
banda mama sisi ruchuru sake et kenda. Est-ce que les gens qui habitent Goma, Bukavu sont plus congolais que Batouana? Pourquoi l'arsenal militaire est fort ya mboka et salamate tangu dans les alaka? On pouvait bien récupérer Bunagana avant de na Goma. Tala kara Bunagana na Goma. Ça a pris combien de temps? Soki tochaka makambu na sérieux. Oyo zelo mashiko. Ba attaque individuelle oyo. Soki bandara ko salama. Soki batu bana microscope ya komona ka ba traître. Ba mona ka ba traître na bana kalaté ya. Ba mona ka ba traître na bana kalaté. Donc ne venez pas avec discours moko ya flatterie, ya ko flatter mo kondi mboka, ya ko loba boye keno mutu ntena za Rwandais, mutu ntena va comprendre ba Rwanda. Non, on a même vu la femme du président aller danser au Rwanda. Fallait que tout le monde aille. Le président Moussou a serré main et pas le président Kagame. Mais on a vu le chef de l'État, moi, qu'on abina kutu kuna na Rwanda. Ça, on n'en fait pas un problème. Dernièrement, tout le monde dit pourquoi est-ce que vous condamnez tout le monde? Mais vous ne condamnez pas, entre parenthèses, le chef de l'État. Je ne dis pas ici que le chef de l'État est mauvais, tout ça, la analyse. Il n'y a pas les mauvais troupes, il y a que les mauvais dirigeants. Non, surtout eux. Mais pourquoi est-ce que, quand même papa, papa nandaku a dérapé mon ndambu, bana aussi bakoli, balobaka na papa, papa au moins sika au sala qui mabe, maman au sala qui mabe, faito sala boy, pour papa yoka. Mais quand papa vous comme si papa mo santu, papa aye belo côté, papa ya ça na bien, papa ça bien, kaka maman to bande comme sous ne ba ça mabe. Vous ne voyez pas que vous rendez un mauvais service à papa? Est-ce que vous comprenez? Donc dans air il faut tout ça rappelle à moi pudeur, moi respect. Il y a Batou. Il y a Batou parce que le régime est changé. Oui, c'est vrai, à l'époque, tu sais que dans histoire, il y a ma confrère, ma journaliste, il y a ma papa à l'époque, Imana Ingulu. Oyo basalaka ba jalelu, basalaka ba comme soutenez la patrie que de soutenir le régime. Parce que ce qui est régime est-ce que les plus forts ba kozala, est-ce que l'obi ba les plus forts ba kozala sous? Oh, ceux qui ont ça l'analyse normal comme tout le monde. Régime monsieur leki patriotically yo kozala constant. Na lobi kara na lobi mabe, na ebité, na pesika conseil, na cadre ya boalu, boaji tunga. Ba mupi ba ngoma lo nini o asala matoya koyoka sala nini ayoka o asala makasi ya kosala sala nini asala. Voilà. Autre chose à présent, yaya tout ça la attention surtout bato o ba Kinshasa makambo ya kosombaka mituka ebele o bateka la Kinshasa on a ba sendo ba sikabwe yaya ezali ba mituka volé zala sur soki osombi mutuka na yo o zala pena oyeba origine ya mutuka wana parce que batu ebele surtout ba catch ba assassiner batu ebele ba yibituka ya batu ebele ba bwaki batibele libanda ba simutuka ba kikoteka bati ba kufi pona mutuka na bango taika mburamatari yaya on ne blague pas avec l'état tala l'état asimbi mama oyo musana na yateka ka mituka ngozoka ba mituka volé soki ba kei ba yibi mituka ba yenango ba pesiye ateki mburamatari akwei na ye yoka mama ndenge azoganga azokoloba ye moko mais na ebite système pe oyo bon en fait mboka oyo c'est vrai maman oyo asali mabe mais niveau intimidation mais maman oyo azokoloba avec frustration ya na lingi otala image wana très bien maman oyo azokoloba avec frustration siko tellement frustration l'équipe et bah nous ça va doute est-ce que maman ngo bakangi ye atekaka pe bituka ngo ya kimwibi ya solo pour autant la maman mukolo mais azoko loba soko ba pousser soko lobité to robeta to sala bwe azoko banga frustration wana et ça que maman loba sur la peur est-ce que makambu no solo biwa et ça solo oyebi nani ndima nini bo et pessima frustration landa image mais tout ça la attention afin ya kosoma mituka bino ba mibi ya mituka pe mbura matala bali ko kanga bino tala Patricia, Nani? Pesa mobimba. Famille Big Mama
kombo nani? Bandela kombo. Osaka nini? Oteka nini? Ozwango wapi? Bamiyibi mbayela. Banani? Bamiyibi. Bamiyibi. Ozwango ndenge nini? Ozwango ndenge nini? Ba John bayaka nango. Baye batekeninga. Bapesi nga na teka. John aza criminel to moyibi. Aza criminel. Criminel eh? Oyeba kaza criminel. Oyebi kaza criminel. Oyebi. Oyebi teke John a criminel. Nayebi baza criminel. Oyebi teke fils a criminel. Nayebi. Ah? So baza ko bomba ki ba miyibi. Bon, bongo Seda, oyebi ta criminel. Seda. Sada. Bango boso ba rolo bake baza ba miyibi. Mende to yoka ki ba ko. Omo kima okela lupo che bakanga bango pona ni. Ah, na benga ni pa ba tekela ba bike bakangi ba tru ba ko tekela so nini bituka. Na bengo. Sponi. Ya yeba nini ke bakangi bango. Ya yebite. Ba benga ka ye deja. Bon, sikoyo, ba plaque oyo, yete chapo. Ba plaque oyo dozwi na ndako no na plafond. Ba plaque na ozo sangisa, ozo mouiller ba plaque. Ozi plaque okati, o mélanger. Ba plaque o bomba ngo wapi na ndako, bomba ngo wapi. Nicolas plafond. Bomba ngo wapi? Nicolas plafond. Nicolas plafond. Sikoyo, nani asaka mélange ba plaque oyo na ndako na o? Ngam na lakisa ki ye aki akati, to sa so. Olakisa nani? Mwana zonga boy. Ayon mon ingénieur. Mwana zonga boy. Ngai. Zonga boy. Mwana ngo wapi? Fana na se. Yo komo nani? Ganda Nzate Jordan. Na lakisa konde ba mélange a plaque. Ma Patricia. Yo mto comme ingénieur. Alakisa inga ndi basalaka. Mais yo no comme ingénieur. Oui. Yo ndeka mécanicien. Kota mécanique. Na yebi oyo moi likolo mais ya kati o panza moto na yebi te mais comme tout chauffeur moi dépannage moi nini bo na yebi Patricia ba plaque auto zu oyo il y a combien de véhicules na o kimaki biso ke na ka Lubumbashi oyebi yango na yebi oyebi to ke na Lubumbashi kima banani kima biso ha ka kle nombre mituka wana avo kima biso na oyo ikosa combien de véhicules ba 12. Autant réformation. Autant rater ba boke be menanzela botele mutu ko tala ngote. Batalaka. Oyebi ke banani bazwa mitu ka wana. Bazaka bele. Ebele pesa ba kombo bango ebele bazaka. O ngala bazaka pesa. Pesa ba kombo na bango nyoso. Nani? Sada. Nani? Fils. Ba Valérie pour la Rosala. Valérie da nani? Valérie azamba na kala. Asaka msani. Azam muyibi. Muyibi ndenge nini tanga komone bien. Criminel ayiba na nini? Mituka. Asima nini na maboko? Asima nini na maboko na ye? Munduki. Asoda. Valérie mususu. Obi. Valérie. Sada, Gino, John, Mama Kuluto, Mikolo Azana, Jonathan et bon Walufu. Patrick. Walufu nani? Walufu wala camarade na to zani na lufu. Camarade na ndenge nini? Alinganga. Alingaka. Osa mobile na ndako mobile mso alingaka. totikala kaka na makambo ya mituka ya na bakatambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo yo komona bikamwa jeune garçon oyo ye musala na yezalaka nini na yebite soki ba yibi mituka est-ce que baza association na mama oyo na groupe na ngo to ya sa département mususu ye musala na ye ko sala ba plaque d'immatriculation ba kozwa ba yiba plaque d'immatriculation ba kati yango katikati asangisi yango ekomi plaque moko ya na yebite to bengai c'est un génie mais na ndenge ya mabe to ndenge nini ya yango okozwa mutuka na yo ba yibio okoluka tala be plaque oyo ezo correspondre te ya tala degré bakangi na mbali oyo ye musala na ye asala ka ba plaque d'immatriculation mokeza na makambo tala to démontrer biso ndenge o montaka ba plaque
bazo démontrer bino ndenge balakisaki nga nde batsala ba plaque. Voilà, mwana mayele ozosamba kitoko. Wana ozwi plaque ya mutuka mosusu na mutuka mosusu chanzeka balettre salawa. Bon, déjà bimi 51 16 AV 050. Oui, bimi 20 48 AS 01. Oh, AS 01. Oh, oui, ça dit mutuka moko, père moko. Ah, ouais, père moko yango. Ok. Il y a les bossons ici. Quand on botte mon amour. C'est ça, avec il y a des plaques. Il y a des véhicules. Bon, comprendre bien difficile. Mais yo kokate. Mini troisième mutuka. Calcule bungi ngai ma ile zekwe yi. Onga professeur. Yakati. Quatrième mutuka. Cinq véhicules. On dirait. Félicitations. Hein? 5 véhicules. Vraiment, Mayele. Il y a 5 véhicules. Il est beau sur Simba, il est beau sur Simba. Ntango osala bonde ozwi obandi obeta arrivé na mutuka osala nde soki esalami boye soki esalami liboso oyo totiaka nde omoi oyo esali boye po batotiaka balanga na tia sikoyo neti yo neti esali boye neti oyo nakataki boye neti nakati boye soki na bi batia yango boye ekosimba te de telle sorte que mutu nyonso akomona ba osala ndeni sikoyo ndenge ekomaka boye wana ekoma na kade na ngati ekomi na kade na ye ok toki soki osala ndeni place wana pusana badietake bapusana ozwi col papier otie na se nde ebimi plaque to ye soki alambi asali calcule yo bambi petit frère comment olobi nani ganda eza te Jordan oyo nde baplaque ndenge ezalaki d'origine ndenge eyelaki plaque ndenge eyelaki oyo nde eza baplaque original ndenge eyelaki sikoyo yo olinga kochange yango nde balimero yango kataki mais kasi kokompozele biso plaque moko ya komonte ndenge okochange balimero. Voilà, yaya. Tokosuka bongo na video oyo pesi ngai kosakala te video oyo pasteur motola nzambe ye amoni mama ya batu, mama abeli liboma, ayebite mama o abeli liboma ndenge nini, mais ye aye alinga de délivrer mama oyo. Mama kande leki alingi abeta pasteur abunza pasteur. Est-ce que zali mama alinga abunza pasteur to ba démon na kati balingi babunza pasteur po alingi abenga na bango na kati ya mama oyo. Et ce qui singa ndenge ya kosakala te. Ya mukisa na makambo mukili oyo za na makambo ya kosakala te. Pasteur abunza betolo nga descendant Jésus nga boye yaya ameka boye mama liboma esilite
maman linga beta pasteur maman oza l'autre côté donc wana maman ba dembo ba kata maman ba ona pasteur wa l'autre côté aussi ba nzambala ti aya makamba délivrance oyo mbadi to lukela ngo kombo po ngai et ce qui signe à degré moko ya ko sakala te makamba boy aya tout ça la attention hein tout ça la attention. Tout le monde n'est pas appelé à délivrer les autres. Il y a d'ailleurs ma délivrance oyo. Tout le monde chaque fois. Est-ce que c'est nécessaire seulement chaque fois que tu n'as pas un pasteur? Tu peux te délivrer toi-même, Yaya. Tu peux te délivrer toi-même. Autant les personnes conscience ah ngafi nange bongate. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini bote ma bolongo na se tata nzambe bandiko sabiyaya. Tu te prives par msusu. Olobi okomona penzamba koyoka je ne presse ce genre là que vous appelez pasteur entre parenthèses basaka batuloko ya yote basaka batuloko la binote yango ane belé bazoko kosaka bino pesa mbongo yakala mbongo sala boy pona le prière boy ezali $1000 prière boy 500 bazoko tekla na prière parce que oyebiti baloba nini connais-toi toi-même tu peux te délivrer toi-même yaya tombe kana pas expérience wana moi na za malade moi na za problème ya bondela et la foi après tout. Au moment où Jésus Koufaki, rideau à temple katala kiwana, rideau à la c'est que tout le monde a comme accès à kota, tu peux te délivrer toi-même. Est-ce que comme to soli pembe. Voilà. C'est par ici que nous bouclons émission Alléluia, mesdames, messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Au Paradis Sikate, au Colombie, dans la rediffusion, il n'y a pas de problème. C'est que vous partagez. Partagez l'émission. Oh, yaya. Ce qui est sungio, te peut-être repartager en go. Et que vous sungande komoko, songolo, et sikamoko. Pakala. Voilà, yango ekendaka ndengo wana bino bande ko botela biso ya soko sala isola ko pesa benga biso o pesa liso na yo soki obengi biso ozwi biso te komitungisa mate ya tikira biso odio liso na to ko bete yango kaka ndengo nito bete yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te tokosala kaka ndenge yo olingi. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini